nafandi na selaka oya ngai tango onga na selaka yanga tango onga na selaka tango bami eza domene ya Nzambe leta meso eza mystère ankolo Likola kozango yebaka bimobali epai ya gare yebaki te la promesse liée avec le temps oh Saraye Israël ayebaki ta akotaki na boumbu kasi tango akobima yebaki yango te pourtant eza mystère ya Nzambe. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te okoko yeba jour alelo kasi histoire nango yebi te pourtant eza mystère ya Nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko Nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jack nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza Nzambe o ignorance ezoka yebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na Nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe Nzambe naza moto naza mpe Nzambe o alalaki na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde Nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde Nzambe o moto alelaka tango makambo yakaba. Shalom 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 na libota na Nzambe bipai nyonso bozwami shalom na baamure ya bonne parole ndenge nalobaka toujours shalom na baenyonso bazwi libaku ya kolanda biso pokwa na lelo tika Nzambe na bikamwa aleka na kopambola bino bisika nyonso bozwami dans les quatre coins du monde. Vraiment lelo toza ko présenter ba excuse to ebite biloko oyo esaimi na boko na bato ndenge nini eza ko réagir Nzambe na biso vraiment a kokana koyokila biso mawa parce que to bandi na retard makasi tozalaki na problème makasi ya son. Je pense que na bolingwa Nzambe na auction ya Saint-Esprit Nzambe asungi na régie kuna papa na biso momo digital a pesi biso solution oyo tokoki kobanda maloba na Nzambe pe côté na pokwa na lelo Nzambe aleka na kopambola papa na biso digital momo apambola pe mama na biso Pauline aleka na kopambola ba elinyonso oyo bozaki na patience ya kozela émission na biso le temps d'Isali tika pokwa na lelo vraiment ezala pokwa kitoko pona tina na bino na yebi ki tango nyonso tolinga ko te maloba na Nzambe Satan azaka na ba manigance na ye pona tina koluka ko perturber eloko ya kitoko oyo ezali pamboli pona ba na Nzambe na pokwa na lelo na pamboli ba nyonso vraiment o bazali na patience bien aimé tozui retard tellement munene
ba onyo so bazwi libaku ya kozela biso lola efunga mapona tia na bino nzamba pambola mabota na bino nzamba pambola moko na moko poete ezali facilité moto alekisa tango na epona kozela liloba na nzambe yambo ya maso na leki ko pambola bolonga ni nanga chéri nanga l'évangéliste Sephora Likenja tika nzamba leka na ko pambola ye apambola pe bana nyonso ya mepsa na bosani te mwana ngai Sylvie pe mobali na ye Jean-Paul na mepsa yetebor nzamba leka na ko pambola ba nyonso ba koti na poko na lelo pe bana ya mepsa na Stockholm nzamba pambola bana mepsa na Angola nzamba pambola ba efrasien nyonso bipai bozwami pe basai na nzambe ba oyo bakokota na poko na lelo na koki kobosa na te mosai na nzambe le docteur Ezaï Saïf nzamba leka na kopambola couple kitoko na mama mosakoli mete bisika bozwami nzamba pambola basai na nzambe nyonso nzamba pambola LG Penel Toma na nzambe nzambe apambola basali nyonso bakoti na poko na lelo pona ko soutenir biso na mabondeli toko kende siko ko sambela na yebi ke fruit ya Saint-Esprit ezaka pe patience donc bo tenir biso rigueur te pona retard oyo vraiment biso toko lingate to banda émission na retard mais na yebi ke bozaba na nzambe bo comprendre toko sambela po toko tana malakisi na biso tendre peur le Dieu de toute puissance nous voulons te dire un grand merci pour na poko na lelo opesi biso pour na koyoka maloba na yo poussé par le Saint-Esprit nzambe les hommes ont parlé de ta part lata bibebu nanga pour na ko enseigner peuple non na poko na lelo maloba na yo ezala bénédiction pour na mutu nyonso akoyoka ezala boba kolanda biso en différé na kombo na Christ Yesu wazali nzambe pe mosungi na biso tolobi amen. Oui vraiment poko na lelo eza poko kitoko nzambe aleka na kopambola basali na nzambe nalinge ke mama mosakoli mete bisiko zali osambela nzambe pona tia na biso makasi maloba na basakoli nzamba ko kisaka yango sambela pona tia na émission le temps d'Isali poete tozala toujours de victoire à victoire de progrès en progrès nzamba pambola yo bipai yo zwami mama na biso mosakoli mente lelo na poko na lelo toza na teme na biso oyo kolo atiaki na motema na ngai tokolobela sur l'inquiétude na ebite peut-être ba mo mususu tokobanda ko lukango na lingala inquiétude nde mama na biso ya likambo na poko na lelo to teme na biso ya poko na lelo inquiétude c'est-à-dire na lingala bazobenga komitungisa tokomeka kolimbola ngo na lobaka toujours que na lingaka kozala très pédagogue te na kati na liloba na nzambe na lingaka bato ba comprendre nga facilement au lieu ya kokota na ba définition ebele oyo koki ko pesa biso liloba na nzambe e koki ko pesa biso litomba te mais na lingaki quand même na muketo meka ko définir ngo inquiétude to komitungisa je pense na lingala inquiétude nde mama na biso ya likambo tomonaka bato mingi pe bazali kolobela likambo inquiétude azali komitungisa azali na inquiétude na likambo songolo mais toyebaka te ke inquiétude oyo ezali obstacle munene na vie chrétienne inquiétude oyo ezali arme munene oyo Satan azali ko utiliser kati na église na nzambe inquiétude ezali arme munene na koki ko benga ngo arme ya destruction penza massive parce que ezali ko boma même basakoli ezali ko boma ba chrétien ezali ko boma mabota bato mingi to leka na nzela na ba inquiétude pe na moment oyo tozali kolobela na poko na lelo bato mingi bazali pe na ba inquiétude to komitungisa alors na mekaki kosala mo ba recherche pour to meka kozala plus clair na likambo to etali inquiétude ezali un état pénible déterminé par l'attente d'un événement ou bien d'une souffrance que l'on craint. C'est-à-dire un état pénible déterminé par l'attente d'un événement. État moko boye ya pasi, vous allez déterminer oyo moto azali kozela événement moko boye ya pasi. C'est-à-dire que événement moko boye to souffrance moko boye oyo moto azali ko banga.
topé incertitude moko o moto azwami na yango. Donc c'est un état d'incertitude où l'on est, c'est-à-dire état moko ya moto ndenge azali na moment ya komi poser ba question tout ça. Incertitude c'est-à-dire moto azali sûreté na likambo songolo, na événement songolo, na situation songolo. État ya incertitude wana na vie ya moto azali ko banga événement moko boya mabe ekomela ye, moto azali ko banga situation moko boya mabe babenga ka état wana o moto azali ko zwa babengi yango na français inquiétude to na lingala komi tungisa. Donc inquiétude ezali état ya tourment, position moko boya tourment moto azali komi tourmenté na kati ya motema, état moko ya souci moko makasi. Donc, inquiétude lisusu, ezali insatisfaction, plutôt, il y a esprit où ezali tourmenté. État moko boya, oyo moto azali satisfait na molimo na ye, moto azali satisfait na makanisi na ye, moto azali satisfait na désir moko boye, abandaki kozela likambo, mais ezako ya te, bongo soki moto abandi ko koma na état wana, il y a incertitude. Bazali ko benga ke moto azali na inquiétude to akomi na komi tongisa. Alors eloko wana ezali ndenge na lobaki arme muneno ezali ko détruire ba chrétien belé yango tozomona na kati na église vagabondage spirituel tozali ko mona na kati na église bato koyeba lisusu ko sambela te pourquoi bato bakomi na incertitude, bato bakomi na inquiétude na vie na bango, bato bakomi na inquiétude na avenir na bango, moto akomi na inquiétude na vie sociale na ye, moto akomi na inquiétude pour na famille na ye, moto akomi na inquiétude pour na ba projet na ye oya bandaki kozela ke esale ma maison ko sale maté. Donc ça dit que moto azali ko banga azali ko zela résultat moko bo mais ezali ko komate. Alors état wana ya inquiétude etinda ka bato ebele po ete bakwende ko sala makambo oyo ezali mosika na Nzambe parce que moto akomi na état moko ya komi tungisa ya komi poser ba question. C'est-à-dire que inquiétude ezali état oyo ezalaka mosika te pour être moto même na suicide. Ce qui moto à côté na kati ya inquiétude tu as dit comme on a mingi en Europe plusieurs personnes bazali ko se suicider parce que moto komi na ba inquiétude na vie, moto komi ko se poser ba question na venir na ye, moto ali ko se poser ba question na couple na ye, moto ali ko se poser ba question na ba projet na ye abandaki il y a longtemps et que ça peut se rendement te, moto ali ko se poser ba question na venir ya bana na ye. État wana oyo ya incertitude, état wana ya doute, état wana ya tourment na kati ya motema na moto nde tozali ko benga ngo inquiétude. Alors soki moto akoti na niveau oyo ya inquiétude oyo ekotinda moto na makambo bele tomoni bato mingi kokota ndako banganga. Pourquoi? Parce que il s'inquiète na vie na ye, abandi ko mitungisa na vie na ye, amoni baninga baza ko espérer, bazali ko prospérer plutôt, baninga bazali ko kende liboso, ye aza ko kende liboso te, akomi na inquiétude na vie na ye. Moto mususu akokoma na inquiétude par rapport na âge na ye, atali âge pusani baninga ba réussir, baninga babali, baninga bazali ko sala ba voyage, baninga bazali ko sala bazali ko sala ba faire minene za ko réussir, za ko prospérer. Ye aza komona ke ya ye za ko simba te, et la personne commence à s'inquiéter pour l'avenir na ye. Mutabadi ko s'inquiéter pourquoi ye ti sikobo nano azui banate, azali ko botate. Est-ce que ce Dieu là existe? Pona nini ba msusu baza ko bota ngana za ko botate? Pona nini ba msusu baza ko bala mais ngana za ko balate? Pona nini ba msusu baza ko reçu mais ngana za ko reçu te? Pourtant nous avons un même Dieu. Alors état wana ya inquiétude bien aimé, et un moment moko facile dans la vie chrétienne. Et comme la batugnos, et comme la quand même ba roi, et comme la quand même ba président, et comme la quand même une nation. Surtout que la même na mboka na Congo mikolo bato ba comme na inquiétude pour l'avenir à Congo. Bato baza ko yebate qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir. Bato ba comme na inquiétude pour na tina na mboka. Bato ba comme na inquiétude pour na tina na venir à mboka. Donc, état wane kotinda bato ba komi divisé, ba komi koloba n'importe quoi, bitumbe koti. Donc, pourquoi? Parce que bato ba komi na état oyo ya inquiétude. Avenir est comme sombre. Avenir ezoye banate qu'est-ce que eko memela motolobi. Bien aimé, peut-être n'enge toza ko partager message na butu na lelo.
ndeko moko eli moko aza na inquiétude pour l'avenir na ye. Eli moko aza na inquiétude pour na ministère même. Baninga lelo tozomona ba foule église ba foule bato des millions de personnes. Mais yo oza na kati na église oza na moi 5 membres na yo. Oza na 10 membres na yo. Mais comme il y a inquiétude nga esiko ndenge ni est-ce que nzamba yebinga ou pas. Inquiétude même na ministère. Ezo tinda bato lelo bakenda ko simba biloko ba simba kate. Ezo tinda bato ba kota na magie. Ezo tinda bato ba kota na rose croix na ba maikari na ba science nyoso occulte. Pourquoi la personne commence à s'inquiéter de son ministère? L'homme de Dieu commence à se poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Alors ceux qui nzambe azo ko salate mutabadi ko s'inquiéter, patience ezate, foi ezate, alors bato ba komi ko simba biloko ba simba kate. Bien aimé, inquiétude eze loko malamu te na vie ya mwana na moto. Biso mingi na vie na biso to s'inquiéta na ba makambo ebele. Mais ya mwana na poko na lelo okomona ke tangu mutu azali ko s'inquiéter, mutabadi ko perdre espoir. Et pas dans Zambé, c'est-à-dire motoza ko perdre foi et pas dans Zambé. Motoza ko ndima isusu maloba Nzambe te. Motoza ko croire lisusu te que un Dieu qui existe. Oya futa kabato bazo lukaye. Donc la personne commence à douter même de sa propre vie, de son existence. Motoza ko ndima isusu te ba capacité na yemboko. Bien que otanga, bien que oza na ba diplôme, mais ozo ko s'inquiéter, oza na confiance na yo mon côté, oza personne na confiance na Nzambe te, oza personne na confiance te na basali na Nzambe. Donc pourquoi? Parce qu'il inquiétude de latinzo to moto. Donc l'homme n'a plus même confiance à lui-même pour son avenir. Motakota la boye, bon bazaka fragile, aller à se suicider na ya moni que vie eza na tina te, baninga bazali ko avancer, alors ngana za ko avancer te ake à se suicider na ye. Ba oyo pe baza esprit ya ndenge mususu abia na ko simba na ngakaka totala kama kama ndenge ko yasima ba mususu bakena banda ko nganga. Pourquoi? Parce que moto akoti na incertitude, moto akoti na niveau moko ya komitungisa komi poser ba question, moto azesu na confiance na Nzambe te. Bien aimé, pourquoi na lelo liloba na Nzambe yeli pona tia na biso yo moto za ko sekete pona vie na yo, yo moto za ko sekete pona tia na bana na yo, yo moto za ko sekete pona tia na ba projet na yo, yo moto za ko sekete même pona tia na Congo, yo moto za ko sekete pona tia na ba makambo ebele pona vie sociale. Liloba Nzambe ye pona eli moko na poko na lelo, remède moko Nzamba ye na ngona poko na lelo. Pour être maloba na Nzambe yango yaka pona ko édifier, yango yaka pona solution, yango to bengi yango maloba oyo ezali ko pesa bomoy sango malamu tokotanga na mokana na Nzambe na Philippiens chapitre 4 le verset 6 kino na verset 7. Nzamba le kana ko pambola ba elinyos pe apambola bandeko ba kozana bolingo ya ko partager message, parce que message ko kiko sunga elimoko wazwami na mokili mosusu, wazwami na Australie, wazwami na Amerique, wazwami na Afrique, wazali même awa na Europe. Nzambe apambola ba elinyos o ba ko partager message oyo. Lelo toko kende ko tanga na mokana na Philippiens chapitre 4 le verset 6 kino na verset 7. Alléluia. Philippiens chapitre 4 le verset 6 kino na verset 7. Je lis au nom de Jésus. Nzambe lo biboy. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Bien aimé, na ebite soki biso sototanga la Bible ndenge moko. Ngata unazo tanga liloba Nzambe na diko kota na profondeur ya ko comprendre esprit o ezana sima ya chaque lettre, na chaque iota, na chaque virgule pour na ko comprendre des pensées exprimées en Nzambe na kati ya maloba na Nzambe. Bien que naza docteur était ya liloba na Nzambe, mais na lingaka kokota na profondeur pour na tia na koyeba bozindo ya pensée na Nzambe o ezali exprimer. Yoka bien aimé, soki ngano toza kotanga Biblia oyo ndenge moko, yoka pensée na Nzambe. Aza kolobisa biso boy. Ne vous inquiétez de rien, point virgule. Ça veut dire que totangi ba biloko ebele o ezali ko memela biso ba inquiétude. Bato mingi bazali ko s'inquiéter pour na vie sociale. Bato mingi bazali ko s'inquiéter pour na ba famille, bato mingi bazali ko s'inquiéter pour na ba projet, bato mingi bazali ko s'inquiéter pour na Congo, bato mingi bazali ko s'inquiéter pour na ministère, bato mingi bazali ko s'inquiéter pour na misolo to mbongo.
Donc, ba inquiétude eza ba domaine ebele pe na makambo ebele. Mais yoka, Bible ezali ko talisa biso boy. Ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire que inquiétude de koki ko yata na nzela mon côté. Ezali loko mon côté oyo koki ko mema biso ke to s'inquiéter pour na tina na yango. Et ce qui nzambe avec ko pesa biso maloba oyo, c'est parce que nous avons un Dieu qui est capable de tout. Ayebi pourquoi azali ko yebisa yona ngana butu na lelo que to s'inquiéter atana eloko mon côté. Peut-être yo koloba nanga que non, situation nanga ezo senga vraiment inquiétude de papa. So na tani makambo ezo ko ya na famille nanga ezali ko bangi ezali ko pesa biso ba point d'interrogation. Mais awa nzamba azali ko yebisa yo. Yo moto fani na kati inquiétude, yo moto semaine mobimbo ozali ka ko s'inquiéter, yo moto mois mobimbo ozali ka na ba inquiétude, yo moto depuis okota ki na 2019 ozali toujours na ba inquiétude pour na vie na yo, pour na venir na yo, pour na ndako na yo, pour na bana na yo. Écoutez la parole du Seigneur. Nzamba azali ko yebisa yo na ngana butu oyo que tomi tungisa de rien. Ça dit que nzamba yebi que quelle que soit situation, quelle que soit dimension et problème, quelle que soit dimension et difficulté aux allez traverser, et même maillon a inquiétude de parce qu'inquiétude des alliés barrières, inquiétude des alliés armes, diable ailleurs à pour détruire foi et bateau. Inquiétude des alliés moyens, oh le diable a utilisé pour annihiler prophétie to bisakoli na nzambe na mitema ya ba élu. Makambo nzamba loba na yo. Satan tango ko telemisela yo arme na ya inquiétude et ko annihiler ba promesse nyonso ya nzambe na motema na yo et ko annihiler makambo nyonso nzamba sia loba na yo na nzela basali na ye et ko annihiler makambo nyonso yo tanga na Biblia ngono ko mona nzambe azali souverain ayebi ke inquiétude et ko ki ko remplacer bisakoli ya nzambe te. Inquiétude et ko ki ko remplacer maloba na nzambe te. Bien aimé dans le Seigneur nzambe mutaza koloba. Et l'autre côté, du kambomo côté, et koki ko zwa esika par rapport na maloba na nzambe. Ya lobi que ne vous inquiétez de rien. Oh bien aimé, siko soki nzamba zali ko pesa yo na nga tolibo. Mbamso to tanga ngo leki ngo mbangu. Oso ibate puissance ni neza na kati ya maloba oy. Nga natala kambala mingi nature ezali ko enseigner biso. Soki mutu moko we na kati na libota zana mwa ba moyen. Topé Haza un homme d'affaires, batonyo sur mon abaza kotale là. Et puis au moins soki batindeli mokanda, papa toza na situation boy. Il suffit seulement ben azo téléphone abi bon mitungisa te. Batonyo so ba komi calme. Abia ye papa lobi déjà ici tanga kokoma wa kokata makambo. Liloba moto. Pourtant moto yo malgré bozuna ko kipe ko changer à vie. Malgré bozuna pe ko kipe ko boya ko pesa. Malgré bozuna pe situation moko ki ko sala pe ke a tenir te na parole na ye. Mais awa moto azali ko pekisa biso to sécurité comme on a eu Yoshua Machia ye tango azali ko pekisa c'est-à-dire que aza capable ayebi pourquoi azali ko pekisa yo na ngai ofandela na kati ya inquiétude ayebi pourquoi azali ko pekisa yo o sécurité na omitungisa na makambo yo za ko mitungisa nango ya lota ofandi na kati ya inquiétude ya lota ofandi na kati na komitungisa mais lelo yo kali loba na nzambe. Ne vous inquiétez de rien, quels que soient les problèmes que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les occupations, quelle que soit la maladie, quelles que soient les déclarations des médecins, et tungisa yote. Mais yoka, nzambe tango azali ko pekisa boye, mais azali ko pesa biso pe solution. A fungoli ouverture pe atali biso qu'est-ce que nous devons faire na place inquiétude. Mais à lobi boy, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Oh bien-aimé yoka, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien-aimé, ngata unaza ko tanga makambo ezako pesa nga liboma ya molimo. Ezali ko révolter nga na kati. Ko tala ndenge ba chrétien lelo, devant ba problème, devant ba préoccupation, devant ba situation, devant ba difficulté à famille. Tango makambo yaka. Parce que nzamba lobi à toutes les choses. En combien de choses? Toutes les choses, y compris situation na yo, y compris malade na yo, y compris situation yo za ko traverser sikoyo. Bible na kati ya likambo yo za ko traverser. Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Mais tala sikoyo biso. Na kati ya ba problème, na kati ya ba inquiétude. Ozomona mutu,
olia yebisa makambo na pa nzambe makambo na e famille mobimba basi bayebi quartier mobimba basi bayebi ba camarade nyoso si bayebi ye olia même ba inquiétude na pa nzambe Bible dit que faites connaître vos besoins à Dieu et non aux hommes. Mais yo pas te combien au partager na bango déjà ba déception na yo. Ba te combien oza ko partager na bango situation ndenge yo ozo kende liboso te. Et ce genre là, au lieu ba sunga yo, ba zui sujet ya moquerie, ba zui sujet ya ko spéculer, ba zui sujet encore on a poto téléphone ofele di solo ya mukolo ezwami. Journal ya mukolo ezwami. Lelo comme kaka n'importe qui soko azui di solo makambo tozo mona na ba réseaux sociaux. Allez, téléphone de bandi. Bande ko bokota na yebisa bino makambo de futilité, de bêtises ne vani na kati ya réseaux sociaux. Yo makambo na yo en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu, mais vous partagez tous vos problèmes. Na bato moko bazana tina te, na bato moko bako changer situation na yo te, na bato moko oyo bako kiko peso même remède te, nde yo za ko partager na bango ba souci na yo. Nde yo za ko partager na bango ba problème ya couple na yo, même ba problème intime ya chambre. Okomona mama zu téléphone, azako benga ba camarade ne po yebisa ndenge ni mobile na zalaka. Omona papa zu téléphone, azako benga ba camarade ne po yebisa makambo ndako na ye. La Bible dit qu'en toutes choses, adresse Zaka Moko. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux. Oya yokaka makambo. Oya yebi ba inquiétude na biso. L'adresse pour que ba inquiétude na biso to mema. Eze pas ba toté. Eze pas ba non côté. Ba difficulté côté na kati ya famille. Yo wana ozu téléphone ko benga Afrique. Yo wana ozu téléphone ko benga Amérique. Yo wana ozu téléphone ko benga Asie. Mais la Bible dit qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? Adresse nini o nzamba pesi biso en toutes choses. O to koyebisa ba besoin na biso. Et c'est là où il y a un problème maintenant. Voilà pourquoi malgré que tu allez koyebisa bato, ba inquiétude ngo ezali pe ko silate. Parce que le gens à qui tu as ko pesa ba inquiétude na biso, tu as koyebisa makambo na biso, ils n'ont pas le pouvoir de changer la situation. Si ce n'est pas que bakondaka ko sambwisa yo ko sambwisa. Faites connaître vos besoins à Dieu. Makambo na yo bien-aimé, eza makambo yo faut dire bisanzambe mokeli na yo. O abi que je connais des projets que j'ai formés sur toi. O za na ba projet pour natina na yo. O ya loba na yo likambo tango yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Si les choses ne marchent pas, oko zonga pa na mokeli na yo. Oko zonga pa na moto ya sala yo. Oko zonga pa na moto ya yebi identité na yo. Même lelo na poko journée lelo avant que toko ma poko lelo makambo vi na combien partager yango na bato. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? Okoyoka neni bato na bako sambwisa yo. Pierre ngai nazo bisoka ba makambo zo le kananda ko mama me ko yebisa motote. Tala situation ndenge nazo le kananda ko kuna kutu ndenge zalia wana za prêt ko kima na nga mobali oyo. Kutu ndenge zalia na za nga prêt ko sala boy. Mais yoka sikoyo après quelques minutes nenge information ne ko kota na réseaux sociaux, nenge ko kota na ba YouTube, nenge ko kota na kati na ba misala na bango ba komi ko sala mikolo oyo. La Bible dit que en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Yende azali nzambe, wazana bozwi nyoso na maboko, wazali na ba solution nyoso na maboko, wazali na ba réponse ya ba situation nyoso na maboko. Nenge te aka évangéliste Sephora, le médecin par excellence. Aza médecin na ba makambo nzoto, aza pe médecin na makambo molimo. En toutes choses, il n'y a pas quelque chose qui peut échapper nzambe. Il n'y a pas quelque chose qui peut échapper nzambe. Oyo, yango toko yebisa nzambe te. O ezama makambo na partager ngo kana ba camarade nanga. Bible dit en toutes choses, bien aimé. Y compris problème na yo zanango, y compris situation yo zali ko traverser, en toutes choses, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Et il y a un moyen de le faire. Toko ko yebisa ngo pa na nzambe te ke o vandi kaka obi nzambe yo moko yebi makambo ezako leka. Yo moko yebi ba inquiétude nanga. Non. La Bible dit ceci. Comment le faire connaître? Par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. C'est comme ça que les cambonions se yo. En toutes choses, il faut qu'on connaisse pas nzambe par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Voilà le moment, le modèle. Il y a kokuta na nzambe devant ba problème où ezali ko tongisa biso.
T'as la solution on zamba zali ko pesa biso au lieu ya ko s'inquiéter. Journée mobimbezo lekela yo au sambelité. Semaine mobimbezo lekela au sambelité mais t'as là ba problème. Ba koki ko convoquer prière na église, ba convoquer veiller na église na batu na Nzambe. Mais yo okende kanote. Ah mboka ba misala nga vraiment moyen na zwata ezate. Ah bon de la ka pona biso au monde na kanote na mabondeli. Mais t'as là ba problème ezali. Dimanche oye comme spectateur, au lingi un miracle s'opérer, vous allez kota la kuna, ah passer à moi na auction te, passer à ngo boy na boye. Vous croyez que nzambo vous allez ko sambela? Ma promesse na e ezali ya lokuta. Il y a l'objet que en toutes les choses nous devons faire connaître nos besoins nous-mêmes. Nous devons faire connaître nos besoins par des prières. Yo moko fani na kat na ndako. Obi nzambe nga na koti côté. Situation zeli ko tungisanga na koti côté. C'est par des prières que mingon na biso koma ke pa nzambe. Na va pas problème nyonso. Par des prières, par des retraites, par des jeûnes. Et mon Christ o alingi vie de prière te. Et ça difficile pour que amona le boko nzambe. Voilà pourquoi oza ko mona ke bato mingi bazali ko miboma pourquoi parce que baza bato ya vie de prière te. Et tant que décision moko Satan a coaché na motema atali soki omoni osuki atali soki omoni ke nzambe na wazala kate atali soki makambo ko sambeleza makambo lokuta ba pasteur baza ba venturier ba pasteur baza ba escroc na lo barango toujours kota la plupart ya bato ba finga bato na nzambe tuna ye moko personnellement aventure ni basala azana en réponse. Mais seulement parce que ce sont des envoyés des diables balikaka toujours ko détruire avancement il y a évangile. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un moyen que ça ensemble ba problème non na kati ya vie na yo. Bible dit que ba souci na biso nyonso. Nous devons le faire connaître par des prières. Na poko na lelo, nzamba za ko benga eli moko, disciple moko, azala moto ya vie de prière. Azala moto akoki ko yebisa nzambe makambo na ye. Oyebi que discrétion ezali force mobimba ya moto. Yo zaka na discrétion te. Makambo no nyonso bato basi bayebi. Bayebi déjà que ne ba moni o côté na kati ya fête, okobanda komilela lela pona likambo boy. Okobanda komilela lela pona tia na mobali na yo. Okobanda komilela lela sani ke basi bayeba ba pesa o même combo parce que ba besoin na nyonso au lieu ko yebisa nzambo yebisa bato. Et ces gens-là, le quoi baza peine na réponse à copé sa yote, ba pesi yo combo. Alléluia. Parce que yo uzo ko bosana que mutu oyo azana ba réponse na ba problème na biso. Azana ba solution na ba problème na biso. Ye wana lobi que faites connaître vos besoins à lui et par des prières. Butu na lelo bien aimé. Et sengali yo nanga tozwa décision. Ya koyeba nani tozali ko mema ba problème na biso epa na ye. Totanga mokanda na Marc chapitre 4. Le verset 35 jusqu'au verset 41. Marc chapitre 4. Le verset 35 jusqu'au verset 41. Nzamba pambola eli moko na poko na lelo. Marc chapitre 4. Le verset 35 jusqu'au verset 41. Je lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et des flottes se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait dans la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiète-t-il pas de ce que nous périssons? C'est à réveiller. Il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi n'avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Bien aimé, nous avons méditer sur maloba o. Pour comprendre que inquiétude fout à côté. En toutes choses, inquiétude fout à côté. Satan m'a tiré à inquiétude pour allongo la kondima katina yo. De manière que la puissance de l'évangile s'exerce. Butuna lelo. Il y a quelque chose. Elignon so oya ko longo l'inquiétude na vie na ye. Oya ko tika isika na puissance à parole. Bikamo nzambe ko bilo na kati ndako. Quelque chose de surnaturel va s'opérer cette nuit.
Parce qu'il y a une option surnaturelle. On zamba kosalango derrière la parole. La Bible dit que Jésus traversait de l'autre bord avec ses disciples. Parce que chaque fois Christ a prêché bango, en fond de parole, dans les circonstances. On dit qu'on traversait. Qu'est-ce que chose est bandit qu'on salema? Tu vois exactement où ils allaient porter pour Nabiso. Bible bandit qu'on traversait na kati na boato. Bandit qu'on traversait, mais na kati ya bateau wana na soka kolo le Seigneur est allé à permis à bandit qu'on la ju kusache mutunae. Bien aimé, il y a quelque chose qui est bandit qu'on salema. La Bible dit que il s'éleva un grand tourbillon et les flottes se jeta dans la barque. Bien aimé, vie chrétienne, et ça vie mon côté, les gens pensent que ce qu'on commet au Christ, nous se bandit qu'on kende arrose, nous se bandit qu'on kende calmement, nous se bandit qu'on kende lokola donc tout suite au kota qui déjà dans l'eau là. Non, 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 non. Vie chrétienne aussi le temps que tu as na sena moi. Nous devons savoir qu'il y a des tourbillons, il y a des flottes, il y a des combats. Il y a des tempêtes malgré tout ça na Christ, malgré tout ça ba chrétien, malgré tout ya ma Yesu, vent ya bandenge nyo se koki ko ya na vie ya chrétien, vent ya bandenge nyo se koki ko ya na vie na yo malgré osambelaka, oza diacre, oza pasteur, malgré oza soki nani, tu dois savoir que na sena moi aussi le temps que nano to koti na dimension élèvement te, ba tempête eza koya. Il y a un moment que tempête on est même incertitude. Il y a un moment que tempête est na vie na yo même inquiétude. Il y a un moment que tempête est na vie na yo longo même foi na maloba na Nzambe. Ba disciple baza ko traverser avec Jésus Christ na kati ya bateau. Mais bandeko, comment se fait-il que Nzambe bateau o yazali maye bandi ko kota na kati? C'est pour dire que il y a des choses qui sont dans la vie chrétienne malgré ça, na Christ. Mais il y a des choses qui sont pour essayer yo. Il y a des choses qui sont pour bomayo. Il y a des choses qui sont pour comme ils sont na souka. Situation za ko traverser malgré les chrétiens. Et il y a ko battre que makambo pona yo esili. Il y a ko battre que ba signer déjà ordonnance que yo ko s'en sortir du sous-souté. Ba problème ko kikoya, ba situation ko kikoya, mi pepe ba tourbillon ndenge na ndenge yaka. Mutu na mutu selo dimension ya problème na ye. Mutu na mutu selo dimension ya ya appel na ye. Ba combat, ba tentation, ba turbulation ko ya na vie, mais toza na Christ longo. Oh bien-aimé. Ba bandi ko luka ndenge nini ba sa sortir bango moko. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la vie ya ba chrétien belé. Les gens ne savent pas que bazan à Christ, mais devant l'inquiétude, au lieu de s'adresser par Nzambe, par des prières, par des supplications et avec les actions de grâce, bango bazako au moins mutura mutaza ko luka solution na makasi na ye, mutura mutazo luka solution na ndenge na ye, mutura mutazo beta ba calcul na ndenge na ye, au lieu de s'adresser par Nzambe. La Bible nous montre que il y a que Dieu qui peut nous donner la solution. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais awa vous allez remarquer que les disciples oyo ba luka ki Nzambe. Vous allez remarquer que babanda ki ko mona ndenge nini liweza ko yela bango. Pourquoi? Parce que étant que bazana Christ à aucun moment babanda ki ko kende ko tuna Christ to sala nini. Yango nozo mona ke maye banda toujours ko kota na kati na boato. Famille nyonso devant ba problème o ba luka ka Nzambe te maye ko kota toujours. Mutu nyonso o devant la situation o azali ko luka Nzambe te o tie likia na ye pa Nzambe te mayeza ko kota toujours. Mutu nyonso nation nyonso devant ba problème ba ko traverser o ba ko tourner regard na bango devant Nzambe te ba ko tia confiance na bango na bateau ba ko tia confiance na bango na ba politicien ba ko za là dessus. Et ici la Bible nous montre que les disciples sont sortis au point que ba koufa. Heureusement. Alors heureusement, ils se ressaisir. Peut-être que la Eli moko na poko na lelo. Ou qu'on soit grâce à se ressaisir, ou qu'on soit grâce à comprendre les écritures, ou qu'on soit grâce à koyeba que devant ba problème to ko kenango pas batute, mais de ko kenango pas Nzambe par de prière, ba landi siko le Seigneur. Balandi Christ, babandi ko réveiller. C'est ça la prière. Yoka. Bible le Bible.
Babandi Koloba na verset 38. Deuxième paragraphe. Ils les réveillèrent et lui dit, Maître, alléluia, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Balingi ba koti sa inquiétude na bango, ya liwa et pas en colo. Parce qu'ils étaient déjà inquiets. Bazaki na position moko pénible, ya attente moko, ya souffrance moko oyo zalaki na bango, bazaki na kati ya tourment, bazaki désespéré. Mitoki ya liwa etindaki bango ba bandi ko sécurité. Pendant tout ce temps, on a bandaki ko sécurité, maïza kokota. Pendant tout ce temps, on a bandaki ko sécurité, nous peuple bandaki ko abattre. Le problème est aussi là, pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris à qui tokoki ko adresser ba problème na biso. Le problème est tout ça qu'on va solution parce que nous mettons notre confiance aux hommes. Et la Bible d'ailleurs déclare, maudit l'homme qui se confie à l'homme, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Bango bandé qu'on se confie, surtout Pierre et le Kolazaki wana zaki pêcheur, il est peut-être un homme qui donc à cause ma casse ya qui pêcheur na ye abimisa ba biceps des fois ba tempête. Bien aimé ba problème zali koya, eza ba biceps na ote motekobi kisayo, eza ba sagesse na ote motekobi kisayo, eza manière na ote éloquence na ya ko loba français to lingala to anglais motekobi kisayo. Il y a quelqu'un o alali na kuse pembeni na azotala. Azotala attitude na yo. Azota la réaction na yo, azota la réaction à famille na yo. Il y a quelqu'un qui est à côté, azaka mosikate. L'homme de Jésus. Bible dit qu'il n'était pas loin d'eux, mais bah ignorer complètement. Bango bazo luka solution na makasi na bango, bazo luka solution na intelligence na bango, bazo luka solution na mayele na bango ya kibomoto. Ezape ndenge moko na ndeko moko na poko na lelo. Oazali ko luka solution na ba ndenge na ye. Oazali ko luka solution na makanisi na ye. Oazokanisa peut-être na lolenge na yo ya kosalela, na lolenge no ndeko zo solution. Christ peut afanya zotala. Jusqu'au moment oyo bazui inquiétude na bango bayandi ko yebisa nkolo. Babi me biso toza ko s'inquiéter. Bongo yo, tite oza ko s'inquiéter de rien. Que liwe côté biso parce que si to se noyer, na yo poko se noyer. Oh bien-aimé, bato bazolinga komemela nzambe inquiétude ya kibomoto. Yoka, la Bible dit ceci. C'est à réveiller, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Tango bango babandi ko benga Christ. C'est-à-dire, c'est ça l'attitude de prière. C'est ça l'accomplissement même de la parole au totanga qui na liboso na mokana na Philippiens chapitre 4. Bipa wapi di lobanzambe zotali sabiso que en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Et Jésus-Christ na katia barke, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui la vie éternelle. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Quand ils ont tourné leur regard vers Jésus, la Bible dit, Jésus s'est réveillé. Il a directement commencé à menacer le vent. Bien aimé, Moutounio so oya ko tourner regard vers Jésus. Nakati ma bonne deli, devant ma problème na le Christ se réveille. Pona tina na likambo na yo. Butuna lelo Christ alingi atelema pona likambo mutu moko. Butuna lelo Christ alingi a réveiller. Nzamba zo zela mutu moko ako réveiller. Nzamba zo la mutu moko ako tlamusa nzambe na mabondeli na ye. Butuna lelo nzamba zo luka mosali moko oko la musa nzambe pona situation ndako na ye. Nzamba zo luka mutu moko oko ko la musa nzambe pona tia na avenir na ye. Mutu moko oko la musa nzambe pona tia na ba projet na ye. Nani wana kotali mana butuna lelo bi non azui révolution a vie abi non. Non. Ma kambeko continue boité. Nako kenango pas batoté. Kolo il faut tellement. Il faut la mukapona di kamunanga. Et la Bible dit que quand le Seigneur se réveille, il ne se réveille pas pour na sakana. Il se réveille pour menacer, pour donner la solution. Exactement, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Le Seigneur s'est réveillé, il menaça le vent. Oh, nalinge ke nzambe a tellement a menacé situation o eza ko memelo inquiétude. Nalinge ke butu na lelo yeso a tellement a menacé situation nyonso bandai ko pesa ko banga. Butu na lelo Christ a tellement a menacé situation nyonso o eza ko memelo tourbillon, tempête na kati na ndako poke o longo la foi e pa nzambe. Eli moko na butu na lelo.
nzamba telema pona likamo na ye, nzamba telema pona tia na ministère, nzamba telema pona tia na bana, nzamba telema na ningi nzambe telema pona likamo na ngai, nzambe telema pona tia na libota na ngai, nzambe telema pona tia na ba projet na ngai. La Bible dit il se réveilla et menaçant leva. Oui, butuna lelo nzamba zo menacer ba ini nao. Butuna lelo nzamba zo menacer ba problème zo bunisa yo. Butuna lelo nzamba menacer nyonso etiela ki motema pasi. Butuna lelo nzamba menacer situation nyonso longola ki kimia par le puissant nom de Jésus-Christ. Si alors si seulement on peut s'adresser ma bonne deli na yo epai na ye. Si seulement on peut réveiller, on peut comprendre que le but qu'on a, c'est pas mutua mukilité, c'est pas na Christ. Si seulement on peut tirer foi na yo pas Christ, que c'est lui le sauveur du monde. Ndako qui peut sauver yo. Si et si seulement tu vas croire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut en aucun autre. Bien aimé, mutu nyonso, on a confiance na Christ. Ba nyonso ba telemisa ki Christ, mutu te ayokisama ki sonne. Bible dit que na minute tourbillon et pas melami pesquimien et koti. Il y eut un grand calme. Naningi butu na lelo calme zonga na vie na yo. Naningi butu na lelo liloba nzambe za kobima calme kota na ndako na yo. Naningi butu na lelo calme kota na kati na motema na yo. Yo muto zaki na ba inquiétude calme nzambe simba yo. Yo muto zaki na ba inquiétude calme nzambe simba ministère na yo. Bien aimé ko kende ko simba kisite kimia na nzambe simba yo. Oksha Saint-Esprit simba yo. Bien aimé ko kota ndako ngangate ko kende ko landa ba marabute kimia na nzambe kota na ndoko na motema na yo. Le Dieu de paix apeso kimia o moto mokida koko pesate. Ba nyonso ba ko tourner regard vers Jésus na butu na lelo. Kimia na nzambe kota na bandako na bango. Kimia na nzambe kota na mabota na bango. Eloko nini longoli yo kimia? Zwa kimia o na butu na lelo par le puissant nom de Jésus-Christ. Zwa kimia na kat na ba projet na yo. Zwa kimia na vie sociale na yo. Zwa kimia pour avenir na yo. Zwa kimia pour na tina na makambo nyonso. Oza ko longolo kimia par le puissant nom de Jésus-Christ. Que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Yo muto tourner regard vers Jésus parce qu'il y a za musika taza pembeni alors badai kotala yo mais lelo se ressaisir au tali nzambe reçoit la paix du Seigneur par le puissant nom de Jésus-Christ. Butu na lelo za la butu ya kimia à partir ya butu na lelo jusqu'à na sima mikolo trouble elongo na kat na vie na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, ko tika inquiétude te, et là tanzoto na yo, et détruire vie na yo, et détruire foi na yo, ko tika inquiétude isusu te, et comment ami na yo ya mikolo nyonso. Parce qu'inquiétude ezali ennemi à succès, inquiétude ezali ennemi à progrès, inquiétude ezali ennemi à foi, inquiétude ezali ennemi ya accomplissement ya bisakoli na nzambe. O nzamba lakaki yo, et ko tika la te, nzamba ko sala yango. Bien aimé, toza ko mona meme na kati na liloba na nzambe makambo ndenge na ndenge zali ko salema. Oh bien aimé, na ningi mutu moko ayeba na kotangela biso kuna bisika bozwami ou bien akomela biso plutôt je voulais dire to komango na mokana na Genèse. Total na mokana na Genèse. Genèse chapitre 17 verset 4. Eli moko pa mo na poko na lelo. Genèse chapitre 17 le verset 4 qui nous na verset 5. Genèse chapitre 17, le verset 4, qui nous a verset 25. Alléluia. Verset 4 qui nous verset 5, je disais. Nzamba zolo bana Abraham. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Parole du Seigneur. Bien aimé, yoka makambo zo leka aw. Makambo zo leka eza makambo minene. Nzamba zo benga Abraham koko na biso na kondima. Aza ko sala alliance na ye. Abi je traite, voici l'alliance que j'ai fait avec toi. Nzambe soko sali na moto alliance a brisa ka alliance ngote. Bien aimé, yeba ke nzamba sali alliance na yo na makila na Christ que yo kozala mutu me kozala mokila te. Il y a des promesses prophétiques pour na tina na vie na yo. Mais comment koki kozala plonger na inquiétude? Obosani ba alliance nyonso nzamba sali na yo. Obosani alliance nzamba sali no na nzia na makila. Nzamba za mwana mutu te parce que batu na mokila koko sala alliance lobi awangani alliance wana. Lobi abimisi maloba mususu.
mais nzambe na biso azaka fidèle na alliance wa sali ayebisi Abraham ke na sali alliance na yo okozala tata ya mabota pe comme source de bénédiction. Bien aimé, tango yo yambaki Christ yo ndoza source de bénédiction pour na famille na yo. Yo ndoza source de bénédiction pour na tia na nation. Yo ndoza source de bénédiction pour na tia na église. Yo ndoza source de bénédiction pour na ba oyo ba yebi nzambe te pe batale la nzambe te. Mais à cause il y a ba problème, à cause il y a ba difficulté. Bien aimé, au bois qui ba promesse, Abraham même a boka qui ba promesse. Parce que amoni makambo eza ko umela. Amoni makambo tango ezo kende molai. Abraham a bois qui kondima. Yoka makambo Abraham alobaki. Tokene ko tanga na mokanda tozaka kawana na Genèse chapitre 15. Yoka makambo Abraham azoloba. Abraham azalaki tata na biso na kondima. Genèse chapitre 15. Tobandi na premier verset. Peut-être que kosuki ça na verset 4. Genèse chapitre 15, le verset 2 jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Et lis moko pa mona po kona lelo. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham a dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Parole du Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimé, makambo yozo kanisa wana yango te moteko salema. Inquiétude yozo kobanga yango te moteko salema. Promesse nzambe. Bisakoli ya nzambe yango te ko salema na vie na yo. Abraham akomaki na mama moko. Akomi mobange. Amoni ke ba promesse yango balobaki ka kozala père de multitude. Ba promesse yango nzambe balobaki ka kobota. Abi menkolo ngai yo pe na koma okende. C'est l'inquiétude. Oui, tinda ke Abraham a posé une telle question. Incertitude. Attente moko pénible ndenge na lobaki ya un événement ngozaki mwana botama. Avec tellement cause la mwana mais azo mona mwana zo yate et umeli abandi ko s'inquiéter. Mwana zo ya kakate. Abi papa. Kolo na ngabi kolo ngo pe pusami na komi mobange. La Bible dit même qu'il n'avait même plus de désir sexuel. Azaki soutena ba désir, les autres c'est l'ennemi. Abi mais c'est fini. Oh bien-aimé. Et là comme côté koki kozala étonnant de la part de l'Éternel. Bisakoli nzambe ata umeli suka ekoki sama. Inquiétude tindi Abraham aloba bon peut-être yo poser na situation. Mais bisakoli ngo balobaki na église nazo mona pété. Makamba ngo balobaki nanga nazo mona pété. Banda ba prophétiser pour nanga prophète ya lokuta. Eh ba passer ba escro ba lenga mbongo na ngai. Malobe sini pourquoi? Parce que muta komi tout simplement na inquiétude. Abraham a solo lina nzambe nzamba sali na alliance. Mais imaginez que ti a quelque comme à niveau que nous autres nous permettre les choses même était que assez moi aussi. Mais la puissance de la parole, la puissance de la prophétie, la puissance de l'évangile, les ala qui toujours ko simbama. Oya Abraham aboka ki lokola yo po boa ki yango. Yo ka bien aimé. Habi mengana ke ko kufa. Siko na ndako nanga nazana mwana adoptif Eliezer. Yene mutako hérité bo mengo nyoso yo pesenga. Nzamba lobi na Abraham te. Eliezer était. Di pamboli na yo ongana lobaki yango ko salma. Bien aimé na ngina loba na Eli moko. Koyo zo komona yango te. Na ngina loba na Eli moko nzamba loba yango moteko salema. Miso na yo komona maloba na nzambe. Miso na yo komona accomplissement ya ba promesse. Miso na yo komona changement. Miso na yo komona ndenge nzamba ko changer identité na yo. Miso na yo komona yango. Na ngina loba na mutu moko Eliezer te de Damas. Eliezer de Damas c'est cause appelle ba situation de maladie. Et cause appelle ba situation mususu na yango zo mona ke yango muteko mema yo. Yango muteko silisa yo. Eliezer de Damas c'est cause appelle ba yinano ba telemelio ba situation ndenge komi. C'est-à-dire que zo mona susu ndenge ya ko bimate. Mais yango te muteko emporter yo. La puissance de la parole, la puissance de l'évangile, yango muteko s'accomplir na vie na yo. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lokoni nezako bangisa yo. Babi ke héritier andako na akobima na libumu na yo. Elingi koloba ke misala na ndeko pambola yo. Misala na ko changer situation na yo. Parce qu'il y a parole de l'Éternel à parler.
parce que bisakoli ya nzambe si elobaki na butu na lelo tika o nzambe alobi esalema na vie na yo bien aimé ko désespéré te obungisi nano eloko moko te o nzambe aloba mpona tina no ekosalema o nzambe aloba mpona tina na bana no ekosalema o nzambe aloba mpona ministère no ekosalema ekosalema par le puissant nom de Jésus-Christ. Abraham a commis un niveau que kolo na ngai ngai na ke comme ko pona même ba successeur ya héritage na nzamba habité alliance na ngai tikali makasi alliance na ngai tikali éternel bien aimé alliance ya makile zo ganga pona tina na yo alliance ya makile zo ganga pona famille na yo alliance ya makile zo ganga pona tina na bana na yo alliance ya makile zo ganga pona misala na yo alliance ya makila na Yesu Kristu ezako ganga nzamba ko se souvenir na yango pe akosa lo makambo akokama o moto na mokili akoki ko longola ngote parce que nzamba sia loba yango Eliezer te ya Damas moto akozala héritier na yo me maloba na nzambe o ebimana munoko na pona tina no ekokokisama. Hallelujah. Ekoki kozala pe situation na butu na lelo yoza komona ke makambo nyonso esili pona tina na yo menangi ko biso ke ba difficulté ozana ngo yo muto ozana ba maladie prolongée ozana ba échec prolongé ozana situation moko difficile ozali ko bi poser ba question ebele ozali ko s'inquiéter est-ce que vraiment prophétie na nzambe ko sali na vie na ngai est-ce que vraiment mais yeba nzamba azali ko mona yo ko leka même yo moko. Parce que tant que nani Abraham azoloba Seigneur tu vois tala ndenge nini situation na ngai tala âge na ngai ya azola nzambe âge na ye pourtant ce qui nzamba lobi que pour Abraham ça la 2 siècles akoki pe ko ça la 2 siècles ce qui nzamba bien changer identité dans quelle que soit situation il y a ba déclaration ya bato ba déclaration ba médecin na minute makambo zo ko changer d'ailleurs le quoi mon sakoli na nzambe lokola motinda mi na nzambe na déclarer que butu na lelo kimia na nzambe bila yo na ndako bikamo na nzambe bila yo yo mutu nyonso zala ki désespéré nzamba zali ko répondre yo na butu na lelo nzamba zali ko répondre yo lokola zali ko répondre Abraham te makambo zo ko mona yango te mote ko salema Abraham atali si nzambe nzoto na ye e bandi ko bangisa etindi na kietide nzamba la bi yango te bien aimé nazo tali sa ope na butu na lelo non situation wana yango te mote ko emporter yo problème ozana yango te mote ko emporter yo situation nyonso eleliso yango te mote ko emporter yo. Yoka bien-aimé nzamba zakolo bana biso tozongi kana mokanda na biso na Philippiens wana bi ne vous inquiétez de rien. Oh bien-aimé, rien ningi koloba makambo nyonso o bato bakoki ko mona impossible et pas na nzambe ezali possible makambo nyonso o bato bakoki ko mona ke siri pona tina na yo nzamba zali koloba ke siri na note ba besoin na yo nyonso nzamba zali koloba ke ekosalema nano butu na lelo za butu ya ba prière ya ba supplication pe na ba action de grâce. Voilà pourquoi nzambe na biso aboya ki koyoka inquiétude ya ba pierre na kati na boato aninga kite ko ndima inquiétude ya telema ki po apesa sa solution na butu na lelo pe nzamba za ko telema devant ba situation nyos devant inquiétude na yo azali ko telema abadi ko menacer mon pepe okomona na eloko moko na verset 40 parce que toza toujours na Marc chapitre Marc chapitre 4 tokotanga na verset 40 et sika moko ezaki toko wana Marc chapitre 4 totanga ki yango tokotanga siko verset 40 puis il leur dit pourquoi avez-vous ainsi peur comment n'avez-vous point de foi pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Oh bien-aimé, c'est la peur. Ne me makamoto na ba inquiétude. C'est la peur. Ne comme ça kamoto na ba position moko ya incrédulité. La peur. La peur d'échouer. La peur de mourir. La peur de voir bato koseka. Ne tinda kamoto na ba inquiétude na ba siko butu na lonzamba zo tuna yo. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Ni les autres ndoro banga bongo. Pourtant yo za na nzambe. Pourtant babengi yo chrétien. Pourtant babengi yo un élu de Dieu. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Ni les autres bangi sayo. Pe nani azo bangi sayo. Butuna lelo bien-aimé. Boaka ko banga par le nom de Jésus. Telema loba rien et koko ko bangi sanga. Alors rien ko bangi sanga lisusu. Zwa kanda et santu. Telemela molimo o eza ko bangi sayo. La Bible dit que Christ a dit, mais pourquoi n'avez-vous pas de foi? C'est-à-dire, au lieu il y a inquiétude, utilisez foi. La foi, c'est quoi? C'est être d'accord avec Dieu.
La foi, c'est dire oui à la parole de Dieu. Croire absolument que ce que Dieu a dit, il le fera. Quels que soient les problèmes. La foi, c'est exercer la parole de Dieu comme Job. Il dit que malgré mon état de saté, je sais que mon rédacteur se lèvera. Il se lèvera les derniers. C'est ça la foi, bien-aimé. Il faut avoir cette foi de Noé. Il faut avoir cette foi de Job. Quelle que soit maladie, quelle que soit ma déclaration, ma médecin, il y a ma camarade n'écoute pas ce qu'il Abibo se canabino. Mais je sais une chose, mon rédacteur se lèvera. Mon sikoli n'a pas côté lema. Bien aimé, kobanga lo côté. Yeba mon sikoli n'a pas tellement de boutou na lelo. Mon sikoli n'a pas tellement pour na banana yo. Mon sikoli n'a pas tellement pour na situation na yo. Mon sikoli n'a pas tellement pour na tienne na ministère. Mon sikoli na yo comme on a Jésus Christ. Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? Et là, comment côté bangisayo? Déclaration ya bainina yo bangisayo te. Bazoti ndelo ba menace ya ba parole pour na ko bangisayo. Bazoti ndelo ba menace ya ba situation ya ba messager moko méchant pour na ko bangisayo. Bien aimé lo ba loko ko bangisanga te. Christ à nous l'espérance de la gloire. Mutu azana Christ azaka toujours na like ya kembo na misala na ye, kembo na famille na ye. Kembo na ba projet na ye, kembo na bisika nyoso, tikan kembo nzambi, e bila ba eli nyoso butu na lelo, ba nyoso ba tche elike pa Christ, bango nyoso ba bikan kembo nzambi, et que la gloire du Seigneur se manifeste dans vos vies, na butu na lelo. Je le déclare avec l'onction du Saint-Esprit, qu'un miracle s'opère dans vos maisons maintenant, au nom puissant de Jésus. De toute personne qui a croire que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Azwake mwanzam, azwikabika mwanzam, abika solution nzambe, na butu na lelo, quelle que soit la situation na yo, ou bandaki kobangi sayo, longola kobanga bien aimé, exercer la foi. Tala maloba nyonso nzambe, tala bisakoli nzambe, tala makambo nzamba loba na kati na liloba na ye. C'est ce qui va arriver na butu na lelo. Na ningi na sambe la pona eli moko bien aimé. Na ningi na bonde la parce que maloba nzambe butu na lelo, ezeko sela biso makambo ko kamwa. Butuna lelon, Nzamba ningi ko visiter Eli moko. Butuna lelon, Nzamba ninga changer identité na moto moko. Oya koloba questionnaire na longoli ko banga, na longoli inquiétude, na longoli nyonso e bandaki ko tianga na ba position ya ko banga, na ndimie ke maloba nonde ko kokisama na butuna lelon. Tant on a zali ko banda ko sambela déjà na motema na yo, bengana esprit nyonso ya ko banga, bengana molimo nyonso ya inquiétude, bengana esprit nyonso zali ya découragement, o zali ko longola foi na yo, longola makanise pas bato ko tchelike pas mutute. Tombola misona lokola David alobaki, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Butuna lelo secours na yo ou te pas na Yahweh. Butuna lelo secours na yo ou te pas na Kolo, dans le nom de Jésus-Christ. Nangina sambela pona tia na mutu moko, nangina sambela pona tia na libota moko, nangina sambela parce que la Bible nous dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédit ses envoyés. En tant que Thomas Nzambe, nangiko bele la lole fungoma pona tina na yo, et l'ignonso, on a butuna lelo ayo ki maloba oh, Père, que le ciel s'ouvre maintenant, ntembo na yo kita, auction na yo kita, auction ya miracle, auction ya résurrection, auction ya abondance, auction ya ba réponse, auction ya ba solution. Et kitana elinyo so yo ki maloba oyo na butu na lelo, et visiter ba famille, et visiter ba ndako, et visiter ba école, et visiter bisika nyonso peuple na yo ba yo ki maloba oyo par le nom puissant de Jésus, que les chaînes de la malédiction est quoi bo tutu nyonso ba ne ko bangisa bango, ba déclaration ya ba famille, ba déclaration ya bato, ba déclaration ya ba yini, o tiaki peuple non na ko banga, butu na lelo nzambe, ba tempête nyonso, ba tourbillon nyonso, o kotaki na kati na ba vie na bango, nzambe na menacer yango lokola yo menacer qui va, que le calme, e kota na ba ndako na bango, calme, et quand on a banzoto na bango, calme, et quand on a ministère, calme, et quand on a bipai nyoso, Satan a sema qui terreur, Satan a sema qui la peur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour la consolation. Merci Seigneur parce que ta main n'est pas trop courte pour sauver et que tu auras opéré des miracles et des prodiges cette nuit. Nous te disons un grand merci, le Dieu de la Bible. Au bon wanite aux andenge mokolobi lelo, libena libela. Confirmez maloba oyo. Nebi nzambe osalaka makambo nyonso oto senga repana yo parce que c'est toi qui nous as donné cette autorité. Tu nous as investi de cette puissance. Yangwana na butu na lelo, na nzela na alliance ya makila. Et l'union soit yo kinga na butu na lelo,
quel que soit problème o bazaki nango nzambe bazwa solution o biso to koki ko senga te papa koki cela elina moko na moko cela ba besoin na bango bikamo na nzambe to yoka ba témoignage na kombo na Christ Yesu o azali le véritable Dieu de tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nzambe alekana ko pambola ba elinyo so bisika bozwami vraiment na butu na lelo na lingeke mutu na nzambe nyos o ayoki message oy a se révolter longola ba inquiétude yeba ke musinkoli na yo azali musungi na yo azali butu na lelo za la butu ya révolte moko mo centre ko boka maloba na nzambe te nzambo yo ndimela azana bomoy pe aza musikate azana barke na yo azana kati ya ndako na yo azana motema na yo aza bisika yo ozali wana à n'importe quel moment na butu na moy oyo kofuka makobelela ye il va se réveiller pe a menacer situation o eza ko menacer yo nzamba pambola bino na kombo na Christ Yesu soki nzambe na bikamwa apesi biso makoki semaine prochaine tokokuta na lisusu pona kokabola lipa to kwanga na bomoy na poko na yo na lingi ko pambola basai na nzambe nyonso bakoti po bazali ko soutenir biso awa nazali ko mona chéri na nga l'évangéliste Sephora Likenja parce que toza toujours na ye longo nzamba pambola docteur Esaïe Saïf moto na nzambe lole mona yo na mama mosakoli mete lole mona bino bisakoli na bino nzamba za koyoka bosunga biso toujours na mabondeli nzamba pambola basakoli nyonso nzamba pambola bana nzambe o nyonso bakoti na butu na lelo bana mepsa Efrata na bosanité mwana nga Mimi nzamba leka na ko pambola yo Marlette Mimi nzamba pambola Karine Kasse nzamba leka na ko pambola bana nanga nyonso boza tellement ebele nzamba pambola Marcuson nzamba pambola mama Bea na France bisika zali mama Bea Njolu Makambo nzamba leka na ko pambola ba oyo nyonso bakokota pe na sima parce que butango na biso eleki mingi ba oyo nyonso bakolanda biso na sima liloba na nzambe oyo toki na lelo pambola bino pe nzambe na bikama pambola soki Yesu ayete nde tokutani wana butu malamu pe kolo a pambola bino. Ciao, ciao, ciao.